Et puis Fally aza moto oyo alangwaka succès te. Vous comprenez? Ba succès oyo Fally abanda kozala nango. Ba makamo Fally azala nango. So ba pesa ka ba musicien mosusu ka obiso tozala bango tono betala bango elinga ozaneti moi grave. Mais bango nyoso bazala kina nanine. Mais Fally azala na mo succès mo mais ko ya langwa ngo te. To ko ya répétition na osho mona baninga na opesa exemple. Burwa ko ya rap. Burwa ko tambala mo te German. Succès ya kota na mona leki aleki na osho ba chege balandi akese akeli ko aleki kota stade kuna azongi abwaki mambo place nini akoti porte akoti nge mona ba soleil wala ta mona akoti États-Unis gondo ukoma fasa kama Fally tanga yaka mona ko tanso pesa yaki na va continuer na kati avant na portable na alors ya ça ba scandale wala teke abima tamboli ba chege balanda bala ama meza bitumbe lele. Arrêtez la musique. Arrêtez. Katazoba. Ya sala ba scandale wana te atambola po ba shege balanda ye. Wana ba grimace ba seleo. Wana biloko ba seleo. Mesdames et messieurs, on vous dit bonjour, mbote. Bienvenue dans Bollywood TV, bienvenue sur Katazoba, la chronique Antelo, bienvenue chez la gourou de son temple, Eagle Woman, la maman des aiglons. C'est un plaisir pour moi de vous présenter ce nouveau numéro. Dans ce cas, restons ensemble et il n'y a pas de souci. Soit on est star international au vrai sens du mot, soit on ne l'est pas. Yoza international, il y a gabarit nini. Oza international, il y a niveau nini. Lelo tobe tabina li solo ya succès, li solo ya gabarit, li solo ya ki superstar, li solo ya ki international. Topanga nango nano lelo. Mesdames, messieurs, et c'est moi trop kokuta na boye. Et maximisons des likes, maximisons des partages, et maximisons vraiment des partages, des liens. À moni mikolo, moi ba vie eza kokita. Aidez-nous vraiment à continuer à faire ce boulot. Donc tout partager ba lien, tout partager tout panza émission pour qu'il continue kota la ma kasi. On a vraiment besoin de votre soutien. D'un côté wana tout partager émission largement to beta masola Bollywood na ya Katazoba gourou du temple na pointe pour que audience et mata to sala musala kitoko et je pense que tozo mérité ba te belé batala ka to ba yoka biso donc to continuer ko partager ba lien ba vu vraiment eza ko kita na chaîne. Je sais pas si vous-même vous l'avez remarqué to matza pena audience et osala biso kitoko na elengi. Alors, Fally Ipupa, succès oyo ba pesa ye soki ba simbisa ki ata 2 minutes na musicien congolais moko. Nde bana batu ba beba, nde asilisa basi ya batu ya mababala, nde basilisa batu, nde basala ba dégâts. Nzamba pesa ke loko na moto ayebi ke ye pana ye ozala bien. D'accord. Eza lokola mutu moko alobaki ke Fally Ipupa aza na mpungu ya musique congolaise. Mpungu abenga kisi ya mbongo ya famille. Bapesa yango na mutu aza na mutema kokaba pe ya kosunga famille. Bapesa yango pe na mutu asalaka musala to asalaka quelque chose po musala wana ebanda kobotisa mbongo et puis azosunga nango famille. Donc nzamba apesa ki Fally Ipupa po yeba yeke ye au moins au sala nango bon usage. Succès na opesa ye, il en fera un bon usage. D'accord? Au sala nango usage a bien, ako ede nango batu, au sala nango makambu. Succès o ya Fally soki ba pesa kango seleo. Imaginez ka bino moko, seleo mutu ana succès aboy. Na bilobela na mbanga na nyoso donc mobulu. Succès ya Fally soki ba pesa kango bili. Loyenge succès ya Fally so ba pesa yango fere nde bana bakufaka nzala kembas na landi vibration bampema na émission ya bezi ya mboka vibration ya leli na plateau
omoni konyonga ba musicien ti wapi succès afali so bapesa yango mwana bovan ndi azonyongela yango kaka ba musicien oninga eza pena kee na o olingo longwa kee na o succès afali soki bapesaki yango bla na mosaka talaka bla na mosaka ana soif a succès jo wana mikolo aza na colère po Kofi afuli GR33 nzembo wana fali bayembisa yango ye nzembo wana ana kanda mabe ka ntango ya longwe hippodrome ye ka ntango ya longwe boye mbala moko bapesi GR33 passe babandeleli ye epucha bafula ye pembeni afali na moto afali bla na zela ba opportunité oyo ti alembi alongwe mouvement ali bayepesa yango GR33 mikolo bla na mosaka onyonga mabe aoregrete abi nga na rate mais bon makambo ezalaka bongo eza makambo ya mokili bla na courage. Alors revenons sur Fally Ipupa qui na succès na quartier la thème ya bandai kosala nango usage ya mabe te neti ba bourreau ba soleil avant kota rep fois beta na tour balanda ye alaksa bato ki aza musicien leka na TV yango moni moto azaka na vision mulai asala makambo lokwa bato nyonso te bango bazala komona ke foto beta na tour ba shege ba mona biso balanda biso avant to ya na répétition Fally azomona ke na ya nano na yemba makasi na travailler makasi polobi nga na ozala nga superstar international ya solo oya bashege balandaka oyo basalaka boye ya banda omona ngo ndike bamoto ya bougie ya lingaki déjà succès pena ya bapeta oyo epelaka pena minene wana. Donc voilà, la plupart ya ba artistes ya solo balango a succès te wana eza constanga na sala. Les vrais artistes balango a succès te so moni moto alango succès faux artiste azu succès na par hasard. Remarquez bien, moto alango a succès moto azu yango na par hasard asatanda te ayeba pete ao mérité pete me bachieka wana baonde balango a succès. Ba vrai artiste bako lango a succès te parce que plus au mata plus au comme on a succès il faut se remettre en question na loba eloko. Un vrai artiste plus au comme on a succès yo moko na kati no banda ko se remettre en question. Est-ce que nazaka a danger? Est-ce que je suis toujours bien? Est-ce que je bosse toujours fort? De ce côté au lango succès et siliti au comme ça ba eva mai au comme ça makamoka ya ndengwana pour se remettre en question te. Mais plus un artiste monte, plus il se remet en question, plus ça doit continuer à demeurer dans le travail à qualité et on monara a matakaka. C'est comme ça que ça se passe. Je vous le dis en tant qu'artiste. D'accord, je parle pas des stars, je parle des artistes parce que les locaux comme star c'est même moi étincelle à mukeka tcha oko comme star. O René pe mukili mobimba le sili pe ka lowa moto ya allumette pia et sili. Mais un artiste là c'est autre chose. Un vrai artiste a kolangwa succès te. On a penda eza sensation o ba vrai artiste ba yo karaté ki na langwa succès matanga na mutu ou rien. So moni artiste a langwa succès trafiquant. Aza trafiquant ya kistar. Vrai artiste à langue à succès. Alors, tout bétana au mois tour, la talagi na chaîne à Aigle, la moni vidéo ya défilé de mode à Mairie. En tout cas, tout à l'heure, non, moi, image au ponga plaisir et salainga. Onga superstar, onga international, yo. Si vous va défiler au Kendakate, pona nini. Voilà, nous sommes chez Amiri. Défilé de monter à la file d'attente libanda moi mulongo po bakota na défilé bastar bangwana bazoya moko bastar bazoya ya onga na star azaka ba place a boye botika komi kosa bagolo a star fois yaka ba place a boye. Voilà, Aigle yewana kiti zwa cadence Amiri, bien Amiri banine.
ozomona star fois yaka ba place aboye botika komi kosa na bino o matalana o mananana il aime se faire voir artiste il faut se faire voir azaka produit yeso teka produit obombi on na kati ya cantine fo bimisa ngo libanda konga kutu balongola likasa client mona pembe nango boko star ndia mi bombaka bongo. Voilà, défilé de mode yango wana. Lorsqu'on est superstar, il faut se retrouver à un rendez-vous ya boy. C'est ça. Ba papa wemba kutu bazalaka ba mannequin ya ba kasamoto soki ba ya mamoto soki ba kasamoto ba mazantomo ba kester bazala ba mazantomo. Beaucoup misango na ba live da bino ke papa wemba bazalaka soki na Japon ba pesaka soki kasamoto soki nini. Soko fali azo défiler lelo na ba mairie, azo défiler lelo na ba balmen. Pour na bino ekomi mbala moko eloko te po ekomi fali. Yoka mwana mongo. Zo élégance ba pesa ye peta yawa na ben. Ozui taille, ozui ben. Na fali pena nzamba kokisa ye po za la star. Hein? Elle a tout d'une star, elle a tout. Il a tout d'une star. Ça me fait penser à Rebo. Ndina lo bana Rebo, elle a tout d'une star. Fali Binanzamba kokisa ye pose à la star. Hein? Voilà. Balmen wanande bozomona Fali Poupa na Balmen wanangata on a tali défilé wana bi Fali osa déjà promotion Stade de France awa. Yo kanisi promotion Stade de France wana basala ngundeni. Fali osa ngo déjà na défilé wana. Omoni te moko azu mundele na ba pesa nimbote bakekanga photo pembeni. Wana yebisi mon cher, cette année je fais le Stade de France. On a yepelo bien. Ah bon? Ah d'accord, c'est bien, on sera là, on sera là. Omoni ba on sera là wana. Ezo sala mara na ba défilé. Promotion mobimba yango yo bakosa yo te. O eza mona bo vante avanda ni na ndako a bo vent alali na yeba pongi azo mela na yeba lotoko na ye. O ya bimiseli biso ya mikolo yo. Masanga ameli ba masanga na ye ameli ba milinga na ye aozelaka date bima bafungola billetterie alaya boya mobondo boya tout l'accès bango ke tutolaka mobondo ale boteki ka 2000 billets promotion et salamaka en avance na lobaki loko la fois passé que na biso ba Kongo balobaka bakundaka bembe na moi te na butu alors que tango bembe kindaka na cimetière et kindaka na journée. Si vous avez bembe na butu wana elaksaka nini elaksaka tous les préparatifs ya moi eleka déjà na butu obo kende ko sala soki tongo etani na moi basala ngo dia na butu batintani ba cotisation basala ngo dia na butu déjà bo kangsa mbongo bobongisi ba couverture bobongisi o nini o basala kango déjà na butu tango tongo ezutana kaka boke direction bobimisi corps bosali makambu atie boye bazongisi boyali boke kunda ndenge moko ba concert a minene et ça la maka déjà en avance promotion Stade de France et ça la madiana ba défilé ou azo kutana na batu azo flasher bango déjà je serai au Stade de France je ferai le Stade de France cette année oui on sera là 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 ba on sera là wana ndi yango zo salama na défilé ou yo kanisa yango ezaka ndeni siko yo boyaka ba défilé lokwa yo zaka muta matalana te yo mosanto d'accord boya ba défilé vanda na ona ndaku na oya bova mukoloka ba otia billetterie obimi nde oke poto ça ne se passe pas comme ça naisaka ba golo bomi ko sakate otolinga affaire pona ba défilé te mukola koya na défilé boye boko beta maboko fort boko sauter boko sala ba live boko kumisa papa ya uve tala ndenga zokota tala ndenga bafungoleli portière à voiture tala ndenga boko yoka ngo elengi botika komi kosa ba goloa otolinga affaire te pona matalana pona ba défilé te wana eza ba matalana ya pamba matalana ya pamba. Un artiste international, artiste superstar, n'est-il pas logique qu'un artiste se retrouve dans un rendez-vous yaba classe yaboui. Conscience n'a bien on a mes conscience. Vous ne trouvez pas qu'il y a logique? Si vous pourquoi?
pour faire azara nango te mokolo fere pe ko ba branchement ya ko kende boye tala boko sala ba live ekeye zongi bo beta maboko na makolo bo kumisa ye botika ko mikosa défilé pena ya boye ba invité pena o fere ko la invité ya mairie aya wa pena bo azokuta na bataboye azokota ba place bataboye bazali bino bo sepela nango te boko sala ba live boko loba voilà artiste fois kindaka nde makamba boye tout ce que faire n'a pas boboya ango po aza nango te mokola kozwa ngo ekomi siko important ba défilé ya boye ba superstar bayaka nde ba place ya boye eswaka bino ntango bomona aka fali nde moto akota ba place oyo eke mwana mai na bino akota yango te eswaka nango bino toyebi ke eswaka bino ntango bomonaka boye kifa njoka nde akendaka bakoto oyo ezalaka ye oh c'est du matalana ça ne sert à rien de faire les matalana artiste asalaka matalana aza produit il faut amiteka ba rencontre ba nini ba place minene nde sika makambo ba carnet d'adresse ekolaka parce que rencontre au fallait asali à moi carnet d'adresse ekoli comprendre mona bovan sikwa nyonga kaso azo mona fali entouré boy ba nyonga kamabe ba mituna poni ferité poni papa Hervé te ba place à boy poni les padres te poni kaye so ba nyongi ba bia le to ya okitisa ngona ba live oh matalana oh mananana nde muko ba obenga bango ba oboya artiste fois mona na ba place à boy comprendre ils ont tissé ba lien ils ont créé le ba relation ils ont baxé le carnet d'adresse to lo ba likambo ndenge nini mais boye ba na bino ngo bosala kande sambla po pasi makofi o ba beta rabino bosala ka sambla po to lo baka to boya ngo kaka pona nusko les padres na nazu yango te donc biso to boya ngo nanu kaka ti mukola ozango to komo komisango musique ezalaka ba vite lelo komi ba vie bokendo tala mobondo to koma na 3K to koma na 3 millions mobondo musique ezalaka ba vite musique ezalaka ba trophée te lelo komi bo voter faire na kora bokende ko voter na kora tozo ba trophée wana 2025 année ya changement ya ba langage boko balola maloba boko changer boko lemba you are nezate mais Stade de France kalate date ezobima mbulo Stade de France aya vous comprenez onga international il faut mona kona ba défilé de mode ya boye ba promotion sala makawana carnet d'adresse izo makawana il faut ba mona kona ba défilé oh matalana artiste faut sala ka matalana wana yango nde publicité yango nde promotion d'accord yango nde visibilité 3 éléments où un artiste doit avoir promotion na yo publicité na yo visibilité na yo artiste doit être visible femme monana un produit doit être visible otie mesa na ona zandu ozibita bena yo ozoteka otie na kati ya saki moko otie yango na se ya mesa wa normal bimisa bitabe na saki poser likolo ya mesa sopelango mwa mai ba mona ngo na mwa fraîcheur. Un produit doit être visible. Qu'est-ce que vous voulez? Matalana, nanana. Un produit doit être visible. Artiste étant un produit, il faut monanaka, asalaka ba publicité na promotion na tout le temps. Et loko basala la publicité ba bomba on a kata sakiti. Na lobi biata kwanga balongola alikasa. Ba bandimi nzinja ya hôtel malikolo mais bomona kiza pembe. Po boya kosomba oyo bazana ngona na pembeni. C'est ça la logique et vous le savez très bien. Bobo ya ka po komeli na les padres te. Soki komelié bo mono bobo comme défendre. Fallait asilisa bino maloba. Boboya tina suka bozonga ka bondimi. Fallait asilisa bino maele. Featuring te lelo mobondo na raivani tande bobetela ko maboko.
fallait asilisa bino mayele bagolwa bokoboye eloko après 2 mois 3 mois 1 an omona boye bosali yango bokoboye eloko so faire azwi yango bobandi osepela o faire azwi canal d'or o azwi trophée o faire asali boye bokoboye eloko so ka faire azwi yango bobandi osepela esopaka bino yana bafali asisa bino mayele bovandi bana bemizo bozoboya bavu bozoboya bastream soka boye boye faire asali yango bobandi osepela oh yaya neyebi te botalaka na comportement na bino air moko ondenge normal te ondenge mutu ebeba bagolo afali asisa bino mayele fali pena asilisa bino mayele biso na bino ifale tosuka kaka boye ntango nazoyebisa bino ke promotion esalamaka deja na badefile na barencontre banini neti jo bakangi foto na fali aoya Stade de France aoya basi basolisi ye deja fali nde sa solisi ye ya osamba kote sa solisi ye deja ke mon cher je serai au Stade de France jo oya aoya soki botie miso makasi na kati ya stade boomona ye yokanisi mambo yango esalamaka ndeni esalamaka boye ti alors tomoni Ninho qui a déjà calé sa date pour le Stade de France, il a fait un complet en 24 heures à sa sold out. Ninho Ndondoboni. Comment na mboka eza su nani? Soki ndomba, soki nani, soki nani. Yewana, Ninho déjà Stade de France le 25. Et la date le 3 mai. Le 3 mai 2025, complet. Le 2 mai 2026, complet. Dans le 2 mai, le 3 mai, déjà affiché complet. 2025. Le concert est en mai, déjà affiché complet. Bango baba na poto, bakoli na poto, babandi carrière na poto, ba na public français. D'accord, na territoire na ye, quand ndenge fali pa na territoire na ye na Stade de France, na Stade de Camagnola, des Martyrs. D'accord, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal. Azana ba disque d'or ya Niama ya Osaganate, donc afficher Stade de France complet, c'est tout à fait normal. Tous la sigo ya Aigle, natif de Kinshasa, qui a commencé sa musique dans les rues de Bandal. Yaya, mwana ya Congo pena alia Pondu, na Loso, na Thompson, alia pena Ntsaka Madesu. Arbeta sko Stade de France yaya. Ngako tu sold out ou pas etondaka batu baya musique betama. Parce que esalama nanu te na histoire de musique congolaise. Fête ya musique. Stade de France c'est la fête mondiale de la musique. Jo fallait au beta et vous la fête mondiale ya musique africaine. Na Stade de France en plein Paris. Du jamais fait, du jamais vu la musique congolaise. D'accord, aux niveau ya hippodrome te, niveau ya you arena pété. Au niveau ya 4 Bercy. Ezate. Oh, c'est 4 fois Bercy. Stade de France déjà na niveau anate. Comprendre? Il fallait te soukana ba golwa ka aboye. Il fallait abeti lo mo bango ba koki yango te. Bino fallait te soukana bino ka ne lo mo ya boye. Pombanga wane le kai trop. Ngana yebaka ngo qu'avec le temps ezanelo mo fallait obeta ba okokango te ba osuka ba telemi wana e yango ekokisami parce que muta tembe basuki sake boy obeti penelo moko ba komi wana kale nde ba kale na yu arena boy nde pe ba okale na Stade de France il fallait to suka na bango ka bongo non na mona ba bipola ya mbanga makasi lokwa bangolwa te babi pola ya mbanga makasi me omona mona batu bazo pola ba omona mukili mbimbe mona ke ba opola oka bena banani baliaki chokola babi pola bazo pola pena mukili mobimbe zo mona Afrique mobimba témoin ki azo pola mais yoka mbanga so baleki na bemiso na ba TV yoka na ba page ba trafic d'influence l'aura tendance combien de fois publié qui vivra verra 2025 Paris la Défense Arena tokozonga kuna qui vivra verra ka ye muto yena ba manteau ya chocolat lokwa mutazo ka malili
ayina manteau ya chocolat o na badate wana yo arena eza te ezofigure te batente ya communication pena bino bato pena babomi communication ya bamusicien nde bino bosambusi pena communication na ndenga moke te nakovandela bino nanu fo nasala bino émission moko boye spécialement kaka nasatake na communication ya les padres nasatake na communication ya papa les padres eza papa ti basali bino sous le toko bomela bolanga boya ofinga biso bien bokolisa to ya délinquance ya biso nini wana dona bino bomikosaka na bino te tolingaka les padres te mpo na basale tolingaka les padres te mpo na badefile wana eza bamatalana yango botikalaka bongo bomona yango matalana bomona yango keza eloko te yango botikala ndenge wana nasalaki émission moko la fois passée namonaki kutu papa na biso moko areagisaki na numéro na nga WhatsApp oyo ya chaîne oyo nalobaki ke soki les padres atikala nsima makasi par rapport à Fally c'est par manque ya kosala baœuvre ya malonga namoni papa wana réagisaki mais on va développer na émission prochaine après je pense que tokota bina na émission wana oyo tokolanda tokodévelopper penza bien émission wana tokosala yango toyeba est-il possible que Ferré abeta yo arena même dans les jours à venir même dans les années à venir eloko nini kosunga ya betango to eloko nini kosala ki ya betango te d'accord est-ce que ça possible pour betango to développer sur likambo na lobaki wana ekaro etika ye na Fally ya makasi alors que na début bazaki kozala moins rapproché na début bazaki kozala moins pembeni parce que nde na lobaki tango Fally abimsaka droit chemin faire abimsi sens interdit nyonso ebanda obeta na Kinshasa tout ebanda kobeta bien que Fally azalaki na moins avance azalaki kopile moins succès lekai moins makasi mais nyonso ebanda kobeta ozoyoka Fally ozoyoka pe Ferré parce que so na tuni même ba warrior nani ayebi Paolo de Souza te ata moto bengaka ye bebe ata likelele na kokoma Blandine pona luka nzela okombe motema na ngai Paolo ya Blandine soki nakolela binzoli na ngai bato balubaka o Ferré azalaka fier eza ndenge na ngai soki nazoluba te nalubaka te nani ayebi yango te même ba warrior o ba spiritas o ba wengema nani ayebi nzembo wana te laisse-moi danser Annie Dembo jamais d'envie nani ayebi yango te même pas ba warrior. Vous comprenez? Trésor Candole, Diki. Gisèle, pourquoi changer? Nani banzembo anate. Ça dit qu'à l'époque, bazaki moi pigen moroboui. Au moins, moi quoi zo les camés d'un pas. Moussou wana pe aza. Mais lelo pene comment former cette zo bêta presque 10 chansons à succès. Mais dynastie tozo ka elo côté. Dynastie toyo ke elo côté. D'accord, prochainement tokoloba nini esala ndenge wana biboya boya ngana osala ngo te wana ya matalana wana omoi kiwenge bomi Ferré Jean-Franco Ferré mikolo toko mobenga ngona bakoda esprit wenge ebomi mona mbali oya osakana te kiwenge koboya nyonso kobude nyonso o bango basali biso to osala ngo te nzoka yango nde makambo nzoka yango nde technologie esprit wenge biso to na ba téléphone fixe ya allo baye na ba portable to landa ngo te siko imaginer mutu mo ya teti sikoyo abinga na olanda système ba téléphone portable te nga kaka allo ka ya singa
ba téléphone fixe ero aza na itani o mokili mobimbe komi eloko esala bana wengi yango wana biboya boya ntango ba réseaux sociaux yaki baomona ngo nde ba G nzoka yango wana nde vie moderne baomona ba réseaux sociaux embriement baomona ba page Facebook Instagram embriement yango wana nde vie quotidienne na biso ekomi siko lelo olamuka na ntongo boye okoti otala combien de vie olamuki na ntongo okoti otala ebeti combien tokomopema na ba réseaux sociaux lelo siko yo continue kaka koboya yango moni ba leader mingi kombo ekenda munene me chaîne YouTube na yo mona 5K kombo munene ba abonné mukie 5K na YouTube 12K yana ba artiste ba na chaîne ba na 12K chaîne YouTube ya artiste tala kombo munene kenda asala ba eva minene me na chaîne YouTube 12K 15K pona nini esprit wenge wana suba nini yango ebimi wana tokolanda te kolala olamuka bakoma mona ke yango nde komozwa place tokota di nde moko ototini bolandaka mpe ototini kaka boye un jour tozao. Arrêtez la musique, arrêtez quoi.